Je ndoto na mona kana nani Vincent zo na ndoto na Vincent nani t'adresse na mona question na loti Vincent nani Vincent ya chroniqueur na mona kana ndoto nanga Vincent chroniqueur wa Vincent ko d'appel belé Vincent o bato to zakali kamngana ye na mona kana bandoto au sana la voix du peuple Vincent même bagana sa ba émission na oloba na tsaka muno makasi mais pas c'est ça qui na likona ndo ngola kisango na batuté o lekela ngango trop de conflits trop de rancune yango mabe comme kolando daki na liboko na kotika rando te na tika rando te ngana tika rando jamais de gemira na tika rando tokena rando ka bongo Océan pardon na yo na olimbi sote nga na boy pardon na o na ko pardonner au te dani ya kenda so ba makamune na ba antivirus so continuer na ko bimisa makambo antivirus na bisio bongo on se connaît donc ko sa ba la télévision te ko sa na émission le kechu ko sa ba tuté yango na sa président Tito benda mwana mako Zidane makoba lembe soki matoyi benda matoyi o mama makambo akokango te ozala ngoka barando makambo ya akokango te ye na ko ayeko koluka buzz pana nga batu batindi ye ko meka tendance nga so na potende buzoba Zidane ke funda nga nazala bezo pento funda ka to samba nga na yo oyebisanga vérité nini bosala ye Océan wana pas comme on est à comme Maria zo senga pardon na bilonga pardon na olimbisa te po ebelenga nazala sali bato bafinga baloba tendresse ko ya masoko on a appelé la posa mutani dimanga pete boyoka et puis na osamba te et na bi be vérité donc Zidane akeba alapa boto sambelaka azanzamba propre anzamba salité te nzambo to sambelaka nzamba propre et puis corona to boya elingi salité te pour que yo mosai na nzambe okota na maya salité ba basubela ka ba maboma biso pentelo mi kinza ba mbwa basumbeli ale yo bo stopona nzoto so soki makwanza bimi ame ko benga ngata ko kisa makwanza na nanu est-ce que yesu ki ukabunzi wana prière azako sambela ya nzamba balo akufa matoyi il faut ganga non o kabunja asali ezanini asali kaka kilt indirectement ta tombé kaka dimanche atiebe ba dep ne pe pembeni na bazo prier ba kondamboka te atosité asali prière et puis na ma asali ta mbrier batu po ate ya kaka sima pese mabonza usola mama ba site so totali mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso makambiya Victoria télévision Victoria TV et yena ba mopepa siga yena mama mnaona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bile la ndenga ilusa Victoria certa. Amen. Toujours dans le même plaisir de savoir que vous êtes nombreux à être branchés sur Congo Victoria. Eh bien, je suis encore là, j'ai mis Maïbélé, le gros bébé de la presse congolaise, appelez-moi la femme du patron. Alors, je suis là pour m'entretenir avec Tendresse Dibinga, Naekota la Tendresse. Évidemment, Binomoko, Oyoboko, Mona, Bokoyeba, est-ce que Tendresse a en bon état? Et colonie comme la qui est, abane kokende wapi, est-ce que avec ce ciblé ya touro pour y aller bosser avec qui menacer bouki le boko ya touro ezani to mekapeto soya na to yeba cause vraiment ya état au boromone na ngolelo. Alors merci beaucoup na tous vos branchés
Vous pouvez s'abonner, vous pouvez liker ma vidéo, vous pouvez aimer, vous pouvez partager. En tout cas, merci. Merci. Nabinos, vous pouvez s'abonner chaque jour na Congo Victoria Télévision. Voilà, merci beaucoup na ma caméra. Merci na celle na montage balobi na boss chaîne Oyo. JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas. Na ba sponsor na nga tout soutenir nga. Ya liboso to bani ya Paul Venture et ma fille la papa nous demande fois Pemba et aussi balobi Ogi Manzambe le silencieux de Rennes. Balobi ya David, ya Davin Toulouse de Bruxelles, Bosé Belé à 2 ans depuis la Suisse pour bala un maintenant on sait qu'il y a Pemba et Ngambe Mwanza. Ya mbinga na Suède, maman Yvette Mbi ya la japonaise. Mamida depuis l'Anvers. FM depuis Paris qu'on a bombé dans coffre pour ba FM. Et vous avez le mois temps et vous avez le moment Makolo. Voilà, merci. Tozana ye moko tendresse dibinga. Toye kokutanaye, to solanaye, etabo komona, et salema kindenge nini, ezapona nini balani basali yango, bokoye bango lelo, tendresse bonjour. Bonjour, j'ai Maïbele. C'est tendresse dibinga la sirène. Moi na mulu baloketo pete mbisa aquarium. Tela kasko simba to bongo nanga bodundango ou alonu tozo kende wapi. Voilà, tendresse dibinga d'abord reflet liboso batu ba moni kaka nanzete. Ok, naki mangengenge. J'aime bien moi mabe, pas moi avec ma casse. Nga ibisa ki oni. Na beno est-ce que makambo ba yeba? Ah. Est-ce que binga mutu kuta benga na poto Davin Toulouse de Bruxelles? On a yo ki sango, tena asali accident. Nga ni kambo se tamboli bwendeni, sko nga na bomba sundeni. Bomba secret ko batu ba tala biswa. Ba mona onde na lokelo ko ngana luka nange lote. O ka ni base. Na luka base, en tout cas na pesa nombote be na Karine Mokonzi la baronne, hein. Ai mama Coca-Cola nga ko na tina, ba maman autorité, ba na membre puis Karine na tina ke ba photo. Na saki aloba na mututé. Pona bien en tout na monika ka moi malama ba ko se ya Karine makama tina pe ba photo. Na siko ba na mututé. Ko lobela pe yango te, ko publier pe kututé. Ayoka ki penza ka pasi. Ayoka ki ngala loba ina sala en tout cas moi c'est ko bomba secret. Yo ndo bimenga bouske moi boye na vie di. Il y a lobi nanga et tout ça une émission. Et tout monsieur c'est émission ah na lala ki na ndoto na loti tendresse ba touti na mutuka. Ngati ah tendresse ba beti lo mona de te abito ke kuna loko yobo ke ko token. De to enemba moko. Ok. Ouais, ma kamna ndu mbale boye abi yoza ye yaza yon. Ninga pela comprendre. Yesikoyo makambo ba daiba ki ngote. À part famille na télémila kabi tout le monde na makambo na télévision te. Donc na bitu ko yam to bakisi peut-être pas monde ba ndenge ni po. Vidi am to bakisi. Bon to na appétit na amoni ti pe tele mo. Ngolo ba bomba to tuna. Vie des am to bakisi mais le baka yoza ye Karine Mokonda za c'est que bilo ba to bakisi. Ba mo ba e baka c'est ba to bakisi to ba bandeli ba on ba mpesa ba réponse place bazana ndako. Omoni vanine. Tout d'abord, nous remercier na vie nanga, maintenant on a fait l'artiste noir à Tikingate, famille nanga, mon famille Binga, bango tout à Tikingate, ba Frida, Deborah, Neftali, Nere, Enis, Persis, la maman José Obed, Voldi Ban, ba les bango tout en tout comme Tikinga Azate. Ti ba marambo bombo ba to mon na ose émission na oganga so ba remarquer, ba mon na ba okatanga kanda, ba zanga mo bimbati. Na na pasi mais giri gaga. Et puis chaque jour ndoto na mona kana. Vincent Zoa ndoto nanga. Vincent nani t'adresse. Na mona question na loti. Vincent nani. Vincent ya chroniqueur. Na mona ka na ndoto nanga Vincent chroniqueur wa. Ba Vincent ko d'appel belé. Vincent o ba to za kamanga na ye na mona ka na bandoto. Au sein la voix du peuple. Vincent. Na mona bandoto nanga mso pisanga bonjour. Ngai to banaka to pisanga bonjour ndenge. Banda ba to bengo ba comprendre ba moni kaka. Eza bus ou bien eza pendel comme réalité. Eza besté. Ya besté na na plâtre awa. Nana plâtre moni azui problème na niveau cheville awa. Et ça na kindenge nini. Bon ezaki boye. Azaki na bana ba ekutalanga. Normalement eloko ngé ngozandi na bana. Mais je veux te sembler nzamba bolingo, nzamba mawa. Tozui transmoto to kende. Comme système écolo, mutu moko na moto, parce que bana bazaki mibale. Nanga mo mukolo, na moi so mukolo, moi nanga, kamada moi nanga. Quoi 4 personnes, parce que ça mutu moto, parce que bana bamba avec bango moto moko.
nga moko petit mswana moto moko to kende to bibi kota ya nini akwesi bana surtout to ngati bana baza liboso nga za na sima pona ponga mama na koza liboso te bana na sima non mona bana akwesi bana na tukibunga oko se bana bonité moi faut pas moi l'appelle lobby non comment évoluer nga ba français c'est juste le babouche qui a glissé babouche a glissé na moto ndeni ba popoli to rondo ke to mo kena mo azo mema bana na vitesse nesi ta moto de landa moto na bango so azaki na sima na biso ba salekaki c'est to landa azaki liboso to komana to c'était papa OK on a bana boyembango bondeni o tenga bité pardon malembe na yo les enfants descendent bana bakiti baye na moto na zaki nango ngala matisko o bana bazaki nango esikala kezo likuma o tango siko to koti na mati to ndo kende to courbe to bimi elenge sa to ikota venir ya dadi to lekio kana elenge sana to comme juste na makando ta wonza kale jemima to yanga na omona mutu na prince mutu moto pa omona mutu donc azo tourner même moi nanga moi nanga pa mbala monaki akoya a témoigner tu peux parler viens même en langue oyo lingaza la leza a expliquer na muke kaka Vodi viens donc bona bozomona mwana vraiment ya tendance dibinga donc to ba ki no tendance la parent ata pena parent puis moi on parle ba français éducation malam tu peux nous expliquer en quelle langue lingala ou français tu seras à l'aise? Oui, en français. En français. Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Nous étions à la moto. Quand on est monté à la moto, on a vu tout à fait une personne. Il s'est habillé en noir avec son visage noir. Il est en train donc de faire des pirouettes dans le goudron. Il tourne. Il est en train de tourner jusqu'à ce que le moteur a perdu contrôle. Il a viré cette personne et puis on est tombé. Donc il a s'ensaler avec la moto. Et puis cette personne-là, au lieu qu'il reste normal, comme les gens sont en train de regarder, il regarde, lui ne regardait pas, il souriait. C'était un garçon ou une femme? C'était un garçon. Tu avais vu son visage? Oui, on avait vu son visage, parce que nous on était devant. On avait dépassé ma mère un peu parce qu'on soit un peu devant. On était devant. Cette personne, quand on a vu cette personne-là, avant qu'il traverse, nous on est passé avant qu'il traverse. Et puis quand ils sont traversés, moi je suis resté, je regarde derrière. J'ai vu la personne qui est en train de faire des pirouettes en tournant. Il est en train de faire des pirouettes. Après, j'ai regardé seulement. J'ai dit, ce sont des bêtises. Je commence à m'approcher un peu. Il y a un intérêt de maman là qui hey! J'ai regardé derrière parce qu'on avait aussi une personne. Quand on était avec lui, lui il est passé. Comme s'il ne savait pas, mais il est passé. Moi maintenant, je dis, comment est-il que depuis qu'on partait, ma mère n'est pas d'abord venue. Quand je tourne, ma mère est assise par terre, tout près de... Donc quoi? Comment on l'appelle? Les poussous. Les chariots. Oui, un chariot. Elle s'est grattée à la main et puis elle s'est foulée la cheville. Cette personne-là, le motard, comme s'il avait saoulé, il était ivre. Il est mort? Il était mort? Oui, il était mort. Sur place? Oui. C'était environ quelle heure? Environ 11 heures. Parce que ma mère, quand le moteur a perdu contrôle, comme là, ma mère, il y avait un grand car devant, il est entré dessous. Ma mère Esther, tu comprends, ma mère Esther, la tendresse. Donc, ma mère Esther est entrée en dessous de... Non, c'est le motard. Le motard est entré en dessous de la voiture. Oui, il était mort sur place parce qu'il s'était gratté comme ça. Il s'est gratté, il est mort. Maintenant, ma mère Esther était cognée dans les chariots, avec des jus, elle s'est grattée. Tandis qu'elle avait porté seulement des babouches normales, c'était pas vraiment grave. C'est pour ça qu'on l'avait amenée à l'hôpital. Et puis nous, on est rentré à la maison. J'ai dit à mes tantes, on est venu à l'hôpital. Voilà, merci beaucoup. Donc, on a un témoignage, c'est bon, on a un témoignage. Oyo, mutamona kiza mwana ya moko boka ba Esther za tendresse di Bingala Sirène, c'est son fils azo relaté biso l'histoire oya monaki donc ndenga lobi bato ba eu le poto
na bana baimboka soki na koko limbola mwa moke na lingala o ya lobi que badaki ko ya na moto ba moni mutu moko azo ya mobali lati noir moi ya mobali azo ko baluka na 4 prince et le montard donc moi la moto a perdre un peu contrôle abani ko s'installer nde esali que ya koti na sa mutuka moko munene ezalaki et maman Esther di bingaye se cogné na pousse et puis tellement à tout un qui na prince ndazu moi choc à côté à cheville voilà à côté na radio ba moni que cheville avant mais ça déplacé de la tienga ciment bien pendant 2 semaines même ba na sa ba émission na loba na tsaka muno makasi mais pas c'est ça qui na likona ndongo la kisango na batuté o lekela ngango trop de conflits trop de rancune yango mabe comme kolando ezaki na liboko na kotika rando te na kotika rando te ngana tika rando jamais de gemira na tika rando toke na rando ka bongo mais ce que ba raté un accident moi ba ko créer ce yango bien eza accident ezelo moto préparé so ezela ba kindoki moi te ba raté na ba parce que bango lotenga ko na za bandoki tu bozoela nga na butu na mona kana nga bino na kipaka bino te mais ndeza mona moko kipe bino Vincent zandoki te zoela nga na bandoto abisanga tendance bonjour tendance bonsoir so mbote ni opesa kofinga ki oto kofinga fingi trop nga finga ke te na baki vérité nga finga te jemana pozo ba suma mongo te tondeni vérité na nga to benga ko finga mais ça vérité ya ko finga te na ba be vérité comme la moto te mais comme on est ko lo ba soir Océan pardonne yo na olimbi sote nga na boy pardonne o na ko pardonner au te na pardonner poani balbara une fois avoué et à moitié pardonné o avoué l'autre est-ce qu'on a pardonné oni mibuna yo na Océan na sa mninga mabe yo mto sala Océan mabe na ndeni autre ba émission tenda singa pardon à télévision beti mais à cause on peut pardon ce que le bani tête tendresse na likambu boyeto na baki no boyeza boyete eza be fa ba bongo mais ndenga lobi yango te alobi ka mambo bongo eza déjà pananga na olimbisa ngo te na boy pardon na ye ba ba ki do itawa koma na ngwana eza Zidane mutu akendaka na ye kuna akendaka na kabinda kuna ba imamna tande ba émission océante baliaka soki biloko nini soki biloko ni baliaki kuna ya ibisenga makambo biloko te ibisanga mambo ba cérémonie mambo bele o ya loba nanga ngana expliquaki so kanda Zidane zaranini Zidane fakalo anga alinga tenga transnational bakino océan ya benda ka océan alinga ite et puis Dédé Zidane akosi ke ngato na zaki papa so zaki malade to bakino océan kuna ngana zo senga océan mbongo pour en faire soigner nanga ok lokuta biyo océan voyager na ngam na pesa ki pa ke na kabinda et puis ngam message jakité a pesa nge bela mbongo preuve ane producteur o abimaka du 15 au 15 na Pointe Noire na téléphone azana bengi na téléphone nga oui pesa nga oui ngala ba na preuve à l'appui producteur nanga du 15 au 15 amemaka biso ba buibuyi biso nyonso na ba pululu te to na Pointe Brazza Pointe Noire to voyagaka mais ba ko kanga producteur ton producteur bakangi ake bakanga ki akende prison akende ba cachot na bango kuna ya ba Brazzaville na bango ayaka na bimaka biso artiste ya RDC na bango sikoyo bon voilà est-ce que ça en ligne la bien kaka to chameli libre so ayambi to ko tie kaka to bakangi ba pulu bakendaki ba tutu bakendaki muta so ki charge ko laisser bana wana est-ce que crédit normal ça se connecter penza anga ye ils ont sonné jusqu'à les sonné est-ce que vous avez une minute on a dit président se connecter na nini est-ce que ça nango na nini na téléphone on a fait toi téléphone téléphone normal composé numéro tout et là bimsa un téléphone en qui ka makamna ngam o ezaka yeyo si omoni ngam na ndo lesa bato na c'est que j'avais l'argent Zidane encore ça point numéro ngo ya 15 au 15 na pas ça pas numéro na TV ba benga ye pour nga faut septembre plus 242 05 ah bah téléphone plus 242 05 79 19 120 donc tu es bien libre non le pas sur Yambi na c'est presse se connecter rapidement allô président du 15 tendresse allô président oh je sonne oh ah le bangi singa
Ozo yemba. Yemba il sonné pour ne pas bon. Boy comme tuki bonde. Je me soko sangate. Comment? Et sonné ezo sonné ndenge ni bo. Mais c'était ezali tout dans monde mon côté. Yango ne. Temeli. Yango ne. Yango ne. Ezo kanga mao. Wala mnoni. O ezo liate. Écoutanga. Ah. Donc Brazzaville pour peut-être un mail libre na au parler un cas Brazzaville antique spoto. Donc on appelle ça en WhatsApp na e. Donc président Kendaka bakangaka e ngom na charge bato na olesa bango. On a Zidane. Te ba Zidane, Zidane ya kenda osaba ba kamuna na ba antivirus Zidane so continuer. Na ko bimisa makambo antivirus. Na biso bongo, on se connaît. Donc on kosa ba la télévision te ko kosa na émission le kechu hein. Kosa ba tuté. Ngam na do boko la bato na olesa bango président keza opese lokote. Yango ti lo président keza nganga mingi. Pour na sala bolamu moko bo ya bato moko ya bato mo menga pe na koti soki na bizu na otindele voice réponse na otinda po o annexa ngona émission. So ngala zo lesa na lesa bato bela après ko kena bato na soki des jours des Zidane président du 15 au 15 azala kité bakanga kiye. Na sali 3 semaines on laisse bato baski 30 ou 27 si je me trompe pas. Na mbongo na nga moko bani bandima ba Brazzavilloise. Na saki na mbongo on azoki pas jakité na koute jakité pirater film na nga ya fumbwa mwela rigo moyibe ba soso bonga ba pombe si la raté. On a série ba auto pirater ba film ya atia na ba CD ya ndeko mélodie. Mais là na mbongo benga pe na mbongo belé na zanga mbongo te et puis océan mbongo nini océan ko océan ba yé Zidane mama koko amema ki océan kuna est-ce que yé Zidane abenga océan na nini ba sala océan ngama ona ba océan ta yebisa kinga na ba imaginaire te soka kosa kinga ngana loba po ona lobaki yango yé pe océan ko na TV ko loba et puis Dédé Zidane azoloba kinga tendresse. Il y a une unité de mesure. Oui, Aza. On peut à théâtre. Na film nini. Oh, il y a sali à cartonner. Ah, peut-être qu'il y a un théâtre. Et Bakata, il y a un théâtre. Gabriel, il y a un théâtre. Bellevue, icône. Cernani, Suzy Bantu, icône. Fatraimba, icône. Sila Bekam. Sila, icône. Ngamo, icône né. Donc, Naza, icône né. Oui. Toke na réel, icône. Toke na icône makasi. Prenez donc comprenez ba icône. Ba icône ko donc oza ba de toi ba icône continue le papier. Icône nani. Ah merde na ko kimaranga mingi na ngake mingi. Ma Theresia. Ma top, parce que belette. Tété. Ah, yete. Na lobby Yete. Na bi mama top, ma top. Yete. Oh, moi pas icône. Na bi yete, d'autres ba combo. Ba maman Marie-Hélène, ba icône. Ba ma Boui, ba icône, ba machako. Ba machako, ba mama Bipendu, ba mama Linga, ba mama nyonso baza ba icône mais yé. Mako Zidane icône te moko makasi parce qu'il y a un film ni oya sali. To na mijo so kanga internet. Yebta wela ba émission ta héros na aja yana comme chronique. Aza concert na yo, oui, aza concert na yo. Na ajo yo. Ajo yé moko na émission lo baki nini. Oui. Il y a mérité qu'on est-ce qu'il y a pas trop sur micro ça ni et ndeni est-ce que ma ele moko ya tanga le kana ba tanga te o yema ba kina mission na tanga te o ebité a ku niveau mo ni vodi na nga auto kana mission vodi na nga za aleke na âge collègue na moi na nga ko pese ku niveau classe oui moi na nga ko pese ku makazi tanga ta koti mu chroniqueuse ndeni kande ba to so kasi te comment ma pono ya lo ba kina na théâtre to koti ba meyibi ba escroc ba nani parce que yes ko da chronique to koti ba nani ba mama kinga boy ya za mama kinga boîte. Ah, maman qui me conseille disent la vérité. Et puis, alors, tendresse, avec une unité de mesure, une unité de mesure. Nga teza mani théâtre. Est-ce que au théâtre papa lobé doucement. Oui bien, on entend le son. Papa lobé na papa lobé. Théâtre papa lobé doucement. Malembe. Doucement tela ngote. Na tela ramena. Est-ce que bi nga na joie wana? Muzaka na succès na tango na te. Nazak j'étais encore une petite na ki mwana musu. Zidane ba succès. Te wana Zidane a otsala ki mama kinga bwana na Gambela. Yemo ka expliquer ki ngote. À l'époque, tant yo jouer à ça makinga déjà. Yo ça qui ma kinga bois. Mais ya ebana ko leka yo. Ebana ko leka ngate. C'était quoi? Moi tama mbaba nzonzi ngeke kufungwa maji.
ezali kambu to benga na kaba koterie so benga na benga mutu nanga réel réel benga tout te nzo ndingi ezaka même bilongo ndo ozongala réel mona lelo te on a senga merci internet tout le monde YouTube donc tout le monde oye na yo au côté de tchelo poise au tchelo kala te kota ndongo bimi mandongo bimi ndongo lingi mutu ko telemela yo azate mais à l'époque ezaba mais ngata Andrés batu bayebi na tourna ba film ya vie na ngata Damien Dimoneke na respect mon vieux na ba Jani na ba tout ba président nanga Sami Mokili vienga Dios ngade ngadios ba président nanga Sami Mokili ngade ngadios papa alaksanga théâtre eza papa lobe nga ba collègue nanga eza ba mami ba miya na mitwa na poto moto tala makambo bata to lo moto jeune ba seni mo rebela ko malga kufa personnam ozo mona mama donc na bandi théâtre le lote soki yé ay ko banga le parce que Mikolo Ndé a vu télévision et en couleur qu'on se le dise la vérité. C'est là noir et blanc mais tête bande hôtel malango la noir et blanc. Na noir et blanc ngai tendre. Mais nga zolo kana teka mlega na RTGA. Yango na sa président Tito benda moi no mako Zidane mako balle meski matoyi. Benda matoyi. Oma makambo akokango te. Ozala ngoka barando. Makambo ya akokango te ye na ko ayeko ko luka buzz pana nga. Batu batindi ye ko mekatanda so nga so na potende buzoba. Non, pèse ma camboute, mon apporte pas besoin de poto, non, ballon, non, c'est ça sur émission. Et puis, les idées qui font d'anga. Nazara besoin de fondara to sambanga na yo, o bisanga vérité, ni ni bosala ye océan wana. Pas comme on est à comme qui. Maria zo samba pardon, na bilonga pardon na olimbi sa te. Po ebelenga nazara sali ba to finga, ba loba, tendresse. Tendresse ko ya masokoko, ya masoko. Ba selo ba émission. Ba sa ba émission ite ba yeba te ki ba pesa kanga ba do ba pesa nga po na force. Comme les tout basangana baba que non yo donc na minene bango ko ma soute ba selo ba bito zalanga na yo to na minene bango na zalaka te balinganga makasi so oyo balinganga te wana batu na soloka batu na soloka nga oh matongo mona te balinganga balelanga super boire ka o ya pela ba super boire ki pe longu wana ba ke longu se ka yebinga te ça y est bientôt dans succès comment chroniquer na tête yo c'est la suba succès regarde-moi ma chérie au moins na zabo dibinga na zabo na 3 métiers na nzoto nanga naza diplômé na niveau na mako Zidane teraleke tana aza diplômé na coupe couture hein je suis gradué à l'animation culturelle naïna ya mis ça tout théâtre c'est dans les sons donc na 3 métiers so na tongité bana ba la nzalate na ke na théâtre na ozambongo so na théâtre simité na ke na chronique na simi sango ko simi bo na ozambongo na salle na teka nyabute jamais de gemira et puis na dit binga na muluba ndesi na zo kosa kenga to kana na océan to zo ba fota basi azo basi mitakala ba ba mbongo la poto makamutu wana to yeba ti ba na bisa yo lokuta tenga di binga na zakana no zuwa pe matata na kabola bolingo na ngati na kabola kabolingo na ngati so na commencer à na perdre l'esprit na toro na yo kuna bolingo te me bolia ka ba mbongo na biboye na ya se ko la bolingo na exte ya ko na vena mbana na vena siko na ko na mbala na linga gemima o se gemima foto ebe so ce que ça bongo ye océan ngala personne na personne le kel ko yamba tout na ngana kanga ye ba na téléva vidéo ya tineli mwasi nya mitakala nene lo mobimba est-ce que c'est ma ko pa tina mitakala mobimba sois sérieux ya ko tina asaki bolingo na ye na ko sipande mi bimel to yibaka omoni ezakutu oya lobi wana tenga ko lia l'argent saleté nalda expliquer batu tant na zalaka makangu ami ya océan tant na kanga na bêtise moko boy na salaka paga na panza biloko na kuzanga chube mbeli témoin na mama ani makwakala za ebi likamboyo Vincent Louise aibi makamboyo il y a 4 ans passé sur 3 ans 4 ans Vincent anima kokala yebi yango Vincent Louise yebi yango ex Vincent Choco frappante ya Canada ayebi likambo oyo Filobo lakisa yebi yango Rigo ayebi yango na panza biloko ndaku pour soka na panza biloko zo zapena ko tobolo ata libumu pour ngana tobolo yango kima ka dejo moi ça menacer mobile ozane sikufa banga oza mo oza criminel oui pour mekate mais oui pour ke ba mekate ke ozanga mbanda pour ko sale penza pour casser na kati maboko ala tikali bongo et puis la sara la picole pas ma passe na ma passe ba kena longo le pas ma passe na ka bango pas ma passe na yebi na ngai elo ba subela na ko yo lo banga lo bango te to dan
ndenge moko te yo doit démonter yo so zandeni yo za rouge te yo ko lo benga les maquillons les vert yo ko tanga mais na maquillons les vert boni boyeko ça nga orange mélange yo di question les vieux zo ngo to bi likata na ko suba te na yebi n'importe quoi on doit comprendre ndenge za boye yo zonga okende wenze ya kufandana ndenge za boye akosaki ba biloko tu wana mambo ya lokutanga ko sala yango te mamuna ba témoin nanga batu na tangi wana na kana to panzi biloko wana na si makambo na loba témoin bazalaki na tangi le kombo Vincent Chiluiz ya bili kamboyo maman ni makwakala ya bili kamboyo ex Vincent na Canada chocolat frappante oui ai makamboyo comme il y a Nice si je me trompe pas ai makambo o rigo filobo laksa zape ya bayebi yango soki mama wana afuta kinga ba mbongo nanga c'est parce que ya biloko nanga na bebisaki parce que si on a panzi biloko wana bebisaki parce qu'il y a que semer trouble makam nanga omoni yango na part wana nga senga keteke non naza na vidéo tindelanga boyeboy non ezalaki pona biloko nanga na bebisaki ndaza ko futa bomba ba TV nanga na panzaki taka congélateur na bambi yango mama boka na mwanganisaki nyonso bakiti na toboli yango boye na tumba na sala désordre na zokisa ndako nanga terrain vide c'était biloko nanga na ndo futa et non pona bangam na bango na ton te parce que senga nga pardon abe ibaki te parce que maman tono sonne bien siko na wana na ya lobesa ndenge moko ya ndenge moko te tondimela nan tondimela Zidane tondimela yo ndongo zo pesa version oh ndimela nga ye Zidane azoba ayo so tu Zidane yo za na preuve ah on ça balobaki tu batona bazape baza na preuve terra balobaki bazo c'est vraie version ko ko pananga mopo eza makam kombo nanga eza ndenga mutu basali bon na pe na posa mutu ndimanga pete boyoka et puis na samba te et na bi vérité donc Zidane akeba alapa te non c'est la leka nga pesa nzela leka yenda zana anga kota base so base ko ngata belle attention ana nerf solide biso to mesana ngam to ko finga so mta finga selinga bien tanga mona ba compte ngam na mi finga na ba commentaire na incité ba finga ngata niveau na ba compte moko bo est-ce que mona akukango te donc avant d'akuna peut-être simbi était ko akukate akomi chronique zo sopa so ba vidéo ba ni na bana mikia tu neti ba so neti ngazo minga tu ngani héros pardon. Voilà, merci beaucoup. On a bien le droit de réponse. Il y a tendance dibinga na maman Zidane Zizou. Donc, on a ça comme ça, on a un micro pour que on pas poser la question. Mais tout le monde qui vidéo mon bodo ça là. Pasteur Kabundu Alessa en affaire à corona ou maladie ou fou comme ici monde entier. Attends mon ça il faut seulement quelque chose parce que quand il va église à sali prière na na potipota do sukola mai ala tisaki problème nezani. Oh là tout d'abord nzambe to sambelaka azanzamba propre anzamba salité te nzambe to sambelaka nzamba propre et puis corona to boya elingi salité te pour venir au sali boskoli maboko 1 mètre bandeko so amanyema ko doit respecter ngo siko yo mosai na nzambe okota na maya salité bato basubela ka bato maboma biso pentelo mikinza bambwa basumbeli ale yo bo so pona nzoto azo prier siko soki makwanza bimie ame ko benga ngata ko kisa makwanza abengo po andio da docteur ako benga ngape abenga ngate po mtatindi na maya salité na zate bible lobi Jehovah nzambe ko libondeli na partout est-ce que ozali na se moto on na prier oyeba te mais nzamba oyoka na libulu ya nkosi Jehovah ka prière ya Daniel na libumu ya mbisi ba ka Jehovah ka libondeli ya Jonas a sanza ke na mboka Ninive oya zeko boya ko prêcher et puis ko prier oya zeko sab ko prier na tuna nanu est-ce que Yesu ki ukabunzi wana prière zeko sambela ya nzamba balo akufa matoi il faut ganga non o kabunja asali ezanini asali kaka kilt indirectement ta tombé kaka dimanche atiebe ba dep ne pe pembeni na bazo prier ba kondamboka te atosité asali prière et puis na ma asali ta embrier batu pour ate ya kaka sima pese mabonza où allons-nous au contraire yende faut que tu appelles ça basali bandiminer église asali bon ba don ba sac pas bon il a de l'argent après bon ba sac le pour na confinement oyo. Mais pourquoi on s'est langoté? Et puis, est-ce que tu penses que Pasteur Mbie a prié pour n'importe il prie ça, mais en cachette? Est-ce que Nani, Nani, il y a Kiziamina, na Neema,
est-ce que bakosala ngo to ya liloba bakosala modèle ya bongo te? Pourquoi un pasteur ça va simplement bien? Moi je suis contre ça. Coronavirus et ça microbe et ça flou parce que nanga na omona déjà parce que pas nanga corona on a omona ngo ezali ba signe dernier jour. Ce sont des signes des derniers jours. Marque de la bête. Oui, voilà. Donc ba signe dernier jour yango wana. Donc mutu fa yeba. Oh a milengelité c'est le moment. Ngana milengela nanga kala. Moi si tu m'aimes pas, je t'aime pas. Soko yininga na kono finga na ko finga yo. Mais je garde une très bonne relation avec mon Dieu Jéhovah que je prie, le Dieu de mes ancêtres. Donc, tu me le côté quand tu passes à tête, tu me dis que c'est parce que tu ne me connais pas. Ceux qui ont théâtre qui m'ont pono et bikayo. Ceux qui n'ont songi songi et bikayo. Ceux qui n'ont qu'est-ce que kayo ne te mission kayo moko. Pour moi, tu as soit biso bien. Ngado bika na ba vérité. Vérité na ngande bolinga liya bolinga te ya bo inanga me bele ba linga ngala nko merci na belle vie hein fima mikolo ba pesa makambo Karine Pala nde makambo waouh c'est dit bom bom tendresse eza nini on pas si me bloco be ou alors nous on ningsani na dit c'est ma belle zidane pas ding ça pardon, tu bois quantité. Dis-moi la qualité s'il vous plaît. Héros, mam kolobo ma ko na chronique. Pardon, la coquité. Voilà, merci beaucoup Tendresse Dibingato comme la soko chuté. Bobongis déjà ou alors makambo na gas. Après couronner faut bongsa na. Na bongsa na mutu tenga se batu to limbisana na entrée à 2020. Bon nanenga bi pa na bon nané zaté. So to banate 2019 tina 2020 to banate. So na ngoto pas celle ko changer té. Bo benga bonne année 2020. Est-ce que to mono za bonne année? To mo préfère que année 2019. Da bonne année mais so mutakalisation. Na bonne 2020 to mon coronavirus, c'est coronavirus ka yango. Est-ce que ça bonne année? Bato confinement bakangami bonne année te bato ngani bato yo kanga makamna luba bo yo kaka tango tele mission luka yo kaka bo tela mabele te po boka ba soif non maman papa so tela mabele papula mbata o tela nga place o Tendresse pembe tinati non o Tendresse abo déjà pembe déjà o déjà Tendresse montane bo comme me kota la te ne regardez pas ici yo ka makamna luba réel bongo ou alors nous donc grâce bizi azamu noko mulai lokola Thompson ba longola matoko le saka munoko mulai azabongo grâce bizi munoko munene lokola coupé to kala so kimi élastique nde ya kapra et puis moi na boto bi que grâce bizi abota moi na azaba boyebi moi na elaka oyebi si le lo le laka bongo kate loko la lamte donc il faut le baka grâce mbizi la maman de bébé baba et puis moi na zaka mongol moi na mongol ouais ala kepe na TVT yo mona wa on a ba photo na sur téléphone on a té na la photo moi na mongol et puis grâce mbizi Chantal Bola merci vraiment grâce mbizi bon voilà on a on la grâce mbizi au moins payé té yo so kongo Tendresse au peut-être na ni na grâce mbizi na fait pas bato azalaka na bango kotsaka bango na ndako na ye batinelaka na za nango donc nde eza elekelaka ye totunaki alakisa biso chambre ya mwana na ye anango te anobeta telo salon nanga bakuri nzo bakuri ese beba faux cuir ti le baza bakiti ya tisi Karine Mokonzi frappa imbala moko likolo world ya $8500 et puis c'est chaos tension émotion. Et puis bonjour de bananga grâce mbizi ça ça la AVC to yebité mon ne recommé mon panda et puis grâce mbizi na za wana za passe mingi ya bango za héréditaire maman abota grâce mbizi zemi ya grâce mbizi abi tata na été grâce mbizi akolika bongo kindumba point no braza kindumba point no braza pou ado bana mindele asa ki dorchimen ki dorch to benga ngo ki dorchimen grâce elekelo ki dorchimen ya ba dorchimen eza ba ndumba wa vie ba mata talon o ba mana mindele ba prêtre ba dorchimen ba ma bata rouge o so ambe ba telinga na telinga so grâce mbizi yazaki dorchimen ndakutana ka na mundele wana
ya kenda okanga azwaka azang nganga moko azaka na makayabu enda donc sokola Grâce Mbizi tuna na makayabu na Pointe Noire mais oui je te dis le makamon tango kene na Pointe d'Or pour fumer ndaku na bango na Brazzaville ba yebisa ko makamona nga naza agent FBI nga jeté nga azaka na makayabu ndi akangela kai mundela mema na poto so Grâce Mbizi nene mama bango bota eba tata na été donc c'est héréditaire yepé la zemi aboti mwana na ye mwana ngo tata inconnu et puis mwana ngo mwana mwasi amanga za mongol bon sente pe na mongol oyeba ne pe papa mwana ne déjà héréditaire donc muta bongo ero Grâce Mbizi benza makolomi kielo ko ba miedi ya téléphone ero to ba Grâce Mbizi wali panganza moi batmu ba beng ba bi Kofi Olomide featuring na Karine fallait pas Karine Salango pour la baba moni comme si Amélie succès c'est solo le kuta. Est-ce que Kofi Azanzam peut me la Karine succès? Mouta peut ça succès Zanzambi. Satan pas peut ça succès mais c'était où me l'a été. Et ça Karine pas dans la succès Karine est silé ni. Bah ça na net Karine na sala ko simbarate. Chronique soit salé loco et simbara atala maka. Après ça rapide makam. Et puis Azar bien organisé. Azar na bana membre na ba chinois na ye, ana ba chinoise na ye, ba maman autorité ba botem ba les défenseurs na ye, ba charge na ye, ana mambo belé. Bon ça être net gloria. Oh ba zi, obite gloire langi. Sangono ki sang gloria te. Ah, j'aime ma ibele yo père. Oh, azika kiti. Na Grèce. Oh, moto wana bato tumake ni ba. Na réfugié pa na kati. Koto tout azar ozika. Balinga ka babande. Est-ce que mona ka yango boleka yango zoleka suna TVT. Mes condoléances. Ah. Depuis ndeko kufa ya on dirait. Déjà sur photo ta ba uniforme. Uniforme te to la ta ba blouse ba noir na c'est. Manette minene to tia ba fleur. Attends manzaka milai. Le gars m'a quoi malade AVC na madende ndeke. Oh là là. Boy ba ite. Boy mon mikolosus. Na mweka limwe po adena beza $800 pa kota na France na akota na nini na France réfugié ba tumi po na coronavirus yanga azika ki pe banda tout balingi ba bande personne âme gloire faut prouver ba ninga sala rabo moni siko na bake nga tanki mama kuluta bana na bake un jour en émission nao tanki mama kuluta bana ya bomaki mwana wana akomona bolamu te asali to akena nzela mai akoma solo ya France razongo kota ngo coronavirus et boum okoleka wapi asosola ozomona donc Grâce Mbizi ngana pesekaka de voir wana asala ngama na lobi na yo passe na lokolo oui somme to yevona osele loka botsona bunda nao bambo na bambo liba vraiment bola nenga ba bongo te azo souffrir vraiment la passe na likolo bambo liba mais munoko kaka mais azo ka passe mais mbanga aussi la te do mbanga toujours tu bis mbote sika zali wala mutuna na pesi besa chilis wala mutuna olele ou alors nous faut l'artiste noir. Quelques remerciements là bateau bataille pour te comme chute. Vraiment merci na bato landanga. So finga na ko finga yo. So finga ba na finga on ça ba jeter. Olinganga te na olingote. Merci na mon PDG Adolphe Madede depuis Zurich hein, depuis Zurich na Suisse. PDG Zaka Moko Adolphe Madede merci infiniment na Floka Beaka Beyawani avalo pindi tout des robes papa na jingle pindi na le rose pindi on a fait l'artiste noir mon fils Dédonné Djogo Voldi maître GT et à mon ami Réal hein, merci na nani comme va Karine appelle ça Nastinzi alternative valable merci infiniment na ma vala nanga et puis na Karine Mokonzi la baronne trop la baronne ma casse na mon autorité le défenseur charge na membre donc merci na 5 muta sunganga te na pe numéro na loba o mena politique na émission muta sunganga te na boy nanga penza bo sunganga te maninga ako mo bena te zoko na ofinga yi tu ba luka kode ya na ba monnaie comme même na téléphone na boy muta sunganga te nazangi mbongo te na mbongo
na ba fina na famille ba na mbongo na ba fanatique na ngapi ba na mbongo Karine Mokonza na mbongo OK na sengi muto loko te bo pesa na ko buka lineto pona kana net Versace bo keba na bino attention sont na ko zo loko le kolo na bambo le kolo ko bambo pa ro keba na numéro plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430 quand Facebook na tendresse dibinga et on déjà le colonel ça va kalaté bon ba orane longo ba tinga ba mususu tokina bango bongo. Voilà, merci beaucoup voilà c'est avec Tendresse dit ba edengate na sengi edité ba edo pété le bala bango bongo mo lobi ba edengate ko le peine na TVT non le pété bongo na le moto te bo edité ba na ma botere ba maman autorité on est dans ma famille yanda ba famille nanga ba les autres étaient de na sens na lobi yango ba les autres on a déjà ba pesa nga kutu kala o ba mo to ba pesa ki ba na mamba pesa ngai pona za ba Karine mo kutu quand il est de 600 balles ba na retard ah mais oui on a za kati. Voilà donc merci beaucoup et voilà merci beaucoup pour comprendre pour comprendre ta neta na habité loy madame hôtel ça ça le non comprendre na habité munoka grâce mbizo ba wala mno Thompson it kasi grâce mbizo za bongo songe boy wala oziango quand des aboy uzaka destiné na bomo na kuti to destiné na ko destiné au PSG go bébé on a songe ga ya na caméra mystique. Voilà faute nanga te ya edim te bisinga mambo tout do ngana yebaki nanga mais na ngeka pona ya boye motivation ya edia le bité to kende de comprendre déjà que non tozaki na eza quoi droit de réponse ba lobby il fallait pas répondre ya destiné ngambongo oh toi as besoin que bete 1 euro pona oh ya destiné atindelinga benganga na atindelo code ngala mbo ya destiné ngambongo belé atikelinga oh toi as besoin que na kabele mbongo abenga na pesa mbo ya dia pesinga. Merci. Voilà donc merci beaucoup. On a bien notre écouter la biso Karine Mokonzi la baronne. Maman internet, maman YouTube donc la fille qui dérange dans ce cas ça comme dérangeur makasi ou jara makasi ba autorité ba na membre bino tout donc tout ça de cœur c'est la famille. Bon dans le confinement bon mi battre la makasi parce que tu as besoin na bino ba fan nga tout l'engagement il le groupe de la presse congolaise ba lobby Adosenga depuis la Suisse, mobile M95, Babi Ngambe Mwanza, Yambinga, Yambiji depuis la Suède. Il y a Paul Venture et ma fille, mon sponsor. Balobi Willy m'a vu le coffre fort à Dallas, vous êtes tellement ébélé. FM depuis Paris, Auguste Moukadi, donc mon maître. Quand ba France ba tout l'engagement ibele ngala élève no moins fort ma il veut te mbi ya la japonaise bo c'est confiné ma kasi na poto partout bo mi battre la mami dai bo mi battre parce que na la besoin na bino ma kasi dani muyenge lam du millier ngala sala ka musana écoute ka micro na boyi na ngako manger mi ma po mi coller comme ça ka émission ba tata ba komo tanga j'ai mi mayo bango baba nani saleka bolo na ngai voilà merci na lo merci na sale easy et que la paix du Seigneur ou mena mabota na bino fal artiste fal noir artiste ba gros bisous na yo artiste réel donc maître nani maître Voldi mais c'est les français wana moi na biso beaucoup français belé bimia et là moi betinga na ki encore lelo na ko saté oya ko baluka sika moko wana olaki français nini il faut gérer. Eh yokanan. Oh il pirouette. Eh non qu'on kalelo. Na yé bien ngoté. Pirouette. Luko selo ndio ka ko baluka kaka. Eh, nous ko baluka bien ko pirouette. Ah en tout cas moi non. Bota na reska batalingala tenga na batalingala no tuninga bibodi. Donc nda wanzo ko so le goût maman ko mo ba na lingala français. Pourquoi ka lingala nyo sommet le baté. Oh je parle toujours en français. Pas toujours comme ça, s'il ne comprend pas, je vais lui dire, parler en ligne et en signe. Ah, où alors nous non ça ni. So d'abord on a folle, so folle ça ba na bonde. Tala moi on a santé. Kitoko. Aïe. Pigeon. Voilà pigeon kanema le but mo na mbala sima. Au revoir, bye bye. Sur la mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonza bas, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Là, de Téléloa, sur le Libiso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV,
et na ba mopepa sika ye na mama na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc les pétroliers de Dallas Toyoka Yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV où il y a les boss, les patrons JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'abili la confirmer nana roboya. Donc biso tous s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abili la ndenga indusa Victoria certa amen. Tchiki